Toro Beravi Chimata Ngoya. Mbote bandeko balandi émission na biso o ekodi parcours o to sala ka bongo le kaka na site o ya makasi site o boyebi o bo sabona ka mingi de na lobaka toujours bo s'abonner massivement pour que bo zo ba nouvelle ya bien le to saki bongo descente awa et place to zali to kutana bongo na l'homme dédié o to zana sur place bokoyeba kombo na esi na asirpe la plupart ba to boyebi mingi pe botali émission au siko bokute na boyebi ete ako se présenter et on a profité pe na pesaye mbote ne toza. Bonjour. Bonjour mon frère. Santé boni papa. Non elombe nzambe ya vengeance azali kokoba kobatela papa Charles Lour oyebi ke biso na Congo charge ya vie na biso ezalaka na maboko ya l'état te. Bamboka mosusu nzambe asala ke charge mosusu ba homme spirituel bazwa ndambo charge l'état azwa donc politique azwa ndambo charge science azwa na mboka na biso charge nyonso tozongisela nzambe donc aye mutu azobatela biso lokola ye pe azani juste pe mo centre ndazosala ke tozala bien tokutana nayo l'état aboyane kozwa charge na biso côté ya nzambe tout va bien. Ok, merci bino moko boyoki na asire mutu amayele à comprendre déjà. Pas question de polémique, chers internautes. Donc, il boyoki déjà maloba mukolo so oza mayele o comprendre eloni angaloba avant que tout développer. Papa Charles, na maloba kara o lobia to tirer moi leçon moki. Comment est-ce que bamboka misusu bazwaka charge ya ba sal na nzambe mais biso a na RDC ba politicien plutôt bazwaka charge ya ba sal na nzambe te. Il arriva bongo pourquoi? Merci beaucoup. Bamboka mosusu bamiyeba esika bauta bamiyeba tina na bango bayeba tina ya bakoko na bango bayeba tina ya mabele na bango biso toyebi biloko wana te c'est-à-dire na mboka il faut bomiyeba mboka na mboka nzambe oyo akela mokili mobimba na vengeance tolobaka ya un seul Dieu à plusieurs manifestations papa moko akobota bana 5 mosusu médecin mosusu menuisier mosusu pasteur mosusu philosophe mais bazana tata moko mais mwana na mwana azana branche na ye na mboka na biso basosola biloko wana te mboka na biso travaillaka na comportement ya kala comportement expiré or soki bolingi bomata il faut botambola na comportement ya temps présent okomona na mboka na biso baosepela na Lumumba bazoboya par exemple Fayulu. Vous comprenez? C'est-à-dire, na mboka na biso, okomona basepeli akimbangu, baboyi papa Charles. Donc na mboka na biso balingaka makambo akala, baboyaka makambo asika. Or bato ba transformaka mokili eza bato ya sika. Mondele andimaka mutu na ye ya kala na mutu ya sika. Voilà. Bakosepela na comportement ya De Gaulle. Bakosepela pe na temps ya Macron. Bakosepela na Abraham Lincoln, bakosepela pe na Obama, yango bamataka. Biso tosepelaka na passé, toboya moment présent. Nyonso pona nini ba négliger révélation na kati ya spiritualité, na kati ya politique pe na kati ya science. Manque ya révélation. Nde ko sala que au lieu bato batambola parce que révélation eza bon nzambe ya temps. Au lieu botambola na yango, alors bakotambola na comportement ya libanda. Alors, tambola na éducation moko pourri expiré sur le plan spirituel, politique, scientifique. Bon, tambola isu na nguya na binote, boko lukasiko bokota na ba maison ya baninga. Tango bokota na ba maison ya libanda, ba maison wana ibandi ko dicter bino, alors na ngamu na bino boko banda ko boma, bato wana bazali ko se retrouver. Ndo komona ke mutu azali franc-maçon na Congo, na Gabon, na azali franc-maçon na France. France ezo mata awezo matate pona nini akoti na ordre ya bapaya ekosenga ya sacrifier bazo intérêt na mboka na ye akobongisa te donc perturbation eza tellement makasi nde nzambe ayekotinda biso poto redresser makambo. Voilà. Merci nasi buyo ki toza toujours na papa Charles nasi émission comme déjà kitoko ngana lobaka ka bo s'abonner mingi papa Charles lelo tozo mona nungu ezoleka na mboka na biso ezalaki parti oyo na parti oyo donc c'est-à-dire FCC na opposition bandaki koluka babimisa mutu moko FCC ebimisi mutu na bango Emmanuel Ramazani Shadari
opposition pe bazwi tamba ke bavandi po babimisa mutu babimisi mutu na bango fayulu mais nungu ekoti lisusu so to ebite tant que mosel na nzambe puis prophète eloko nini net okoki ko expliquer bato o po moni e marchaki te po na nungu wana. Merci beaucoup. D'abord na ko féliciter tous les deux côtés, na côté à FCC na côté ya ba opposant pe na ko répondre comme étant mosali na nzambe pe citoyen congolais aza na mboka Congo pe na ko répondre na degré ya politique ya Afrique na bandi na FCC tango bapesi bango dauphin bakoki te komeka ko créer mobulu po baza na nzambe moko babangaka Joseph Kabila. Vous comprenez? Tout le monde ya FCC ya majorité babanga Joseph Kabila. Siko ye apesi bino mutu bino bolobani. C'est ça point na bango. Mais bazali na problème na motema. Bazo kufa nango na motema. Nde bazawana doki bazo kufa nango na motema. Na kati ya FCC. Eza pe na bato ya motema mabe. Eza pe na bato yo bazawana me alingane Kabila te. Eza pe na bato bazawana linga Shadari te. Mais lokola zo banga ya bango nzambe azane loko koloba te azopola nango azokufa nango wapi na motema. Il suffit kaka que Kabila azate okomona nde ba hotel mela Shadari ba hotel mela ye a mort ba olongwa voilà baza nango wana na motema. C'est ça point o esali ke kuna moyen nungu ezala ezate donc yango wana siko na opposition zongi na opposition. Opposition etalisi biso kaka ke na lobango kala ke na mboka oyo opposition ezalaka te. Ndeko na ngai po sala politique o aspiré na ba poste ya mineno tambwisa mboka ezaka classe ya lovanium te. Ezaka politique ya kotanga na poto te. Il faut osala bien éduquer spirituellement. Parce que kotambwisa mboka eza kotambwisa milimo. Nos hommes, pas nos hommes politiques, nos politiciens bazate une éducation spirituelle. C'est pourquoi ba travaillaka te na amour ya mboka. Ba travaillaka pona libumu na ye pona intérêt personnel. Bana na ye yango moni la plupart ya opposants balongwa na opposition bakenda na pouvoir. Makamba bandolo ban opposition. Est-ce que basala yango? Bakokisa yango te. Il n'y a pas opposition dans sens il y a mot opposition selon démocratie. Dans akakana ba théâtre, hein, les aventures na katia politique. Donc souci ya ba nationaliste. O bazo bunda pona mboka bazate. Nazo epengle ka belema moko ya meke kaka mon frère. Sans haine, sans fanatisme. Na kati opposition wana bazalaki 7 na 7 wana to yebi bango nyons la plupart na bango ba travailler na pouvoir en place bazawana mais ba bongwani ba komi bo opposant na Congo lokola biso so muta komi opposant akomi mosambo to ndimi bango to yambi bango to lebito pesa bango chance ba ko bongwana. Ba aventure ba tourner na mboka o depuis bazali na majorité to yebi ba tourner ba aventure na 2006 ba tourner ba aventure na 2011 to yebi barataka ka pouvoir na faveur ya barataka pouvoir na kotikela majorité pona nini je pense baliaka ba mbongo butu yango bayaka ko distraire population bayokani na meeting na bango ya triomphal ba invita kinga na ke soit ba image ocha bayokani ke tokotambola lokola mutu moko papa sans te mentir atako machine na bango oyo a voler oyo ba préparer soki bandeko oyo batie sérieux cette candidat wana ba obatre Shadari na oyebso vérité pona nini peuple asi alemba ba pouvoir en place parce que peuple se retrouve à côté. Dans la élection nyonso ya awa bakendaka na ngamba opposition. Pona nini? Parce que ba se retrouve à côté. Siko bino bato peuple nyonso bakoya côté na bino. Boke tourner lisu ba aventure, boza bandoki. Eza kindoki. Sorcellerie congolaise. En tout cas soki to landi la spiritualité ya bandeko. Ba na sorcellerie. Non c'est ba délivrance. Ba militaire ba kanga bango ba yana bango to sala bango délivrance. C'est la sorcellerie.
Cette wana no pesoka calcul moko simple. Bemba na Équateur. Nani akobatre? Félix akangi Kasai. Kamera zui Est. Moïse azui Katanga. 3 bandundu wana bakangi bandundu partout ti côté wana ekota mwa kota Bangala. Nani akozwa bango? Ba Congo automatiquement akoattaché na bandundu. Kinshasa tombé. Shadari akoka komona na te. Mais nous avons compris qu'il y a des sorciers. Et ces sorciers-là, bah jouent le même rôle là 2011, bah briller Moutetien Tshisekedi. Mais bon, bah lobby soit disant qu'il Fayulu aza donc il a ébani taza na gaz te yango sali bon. Terme ya bien bango ba lobby Fayulu a OPZ te. Puis bah monsieur ba retirer ba signature. Bah monsieur ba retirer nazo kende wana. O Fayulu a OPZ te, Félix a OPZ. Nani mosusu? Kamere a OPZ. Ngana lobby boy. Félix a OPZ par rapport à Fayulu na poids ya nzoto. Na santé. So batie bango na balance. Félix akobima na poids ebele. Mais yako peser sur le plan politique té. Na poids ya balance. Batia na balance yako peser. So ki balandi deuxième personne oya na moya poids ebele ko za Fayulu. Kamere ekuta kobima na côté poids. Akobima troisième. Mosusu Félix akozwa moi ba 200 kg, mosusu azui moi ba 150, mosusu azui 100. Pas sur le plan politique, tous à la fanatique. Biso toye pour sauver notre politique. Félix a une expérience politique plus que Fayulu. Bah, son expérience politique, il y a Tata, bah là, c'est moi, non? Et tiens, tu sais, il a fait son parcours, c'est lui, ce n'est pas moi. Biloko moi, ça là, oui, ça, biloko yanin. Nani nakati ya IDPS apesa ki Etienne Tshisekedi ultimatum oyo Jean-Marc Aboudi apesi. Depuis quand? Parti est désorganisé. Un secrétaire oya ko gangue la président na yo. Basala yango. Bon bah lobby la voix du peuple c'est la voix de Dieu comme base et boyi il faut retirer signature. Ba yebi nzambe te ba yebi pe écriture te ezalaka na Esaïe 55:8. Ba lobby banzela na bino eza ya nzambe te. Voix peuple ezalaka nzambe te. Na prouver yo voix ya nzambe za la prophète. Yo mona nzamba za na majorité. Nzamba za na minorité. Tala ebele ya bato baponi Barabas. Mubomi. Bato full bapona Barabas. Nzamba tikalika na Yesu asekwisi. Vous comprenez? Jamais Dieu est la voix ya nzamba za na voix ya prophète. Muto ya poni aye koloba makam. Asa na kati ya lisangate na kati ya ba militant. Combien de ba melibanki bazawana? O basala mobulu bazobokisa ba melibanki. Seko mo melibanki akoponela yo candidat ya bien. Tango ake vote. Mo melibanki akokende vote na loyenge. To moni yango Shadari na stade. Ba pesi bato mbongo. Na muto alingaka yeta kei. Pona mbongo. Ah, pona mbongo. Voilà. C'est ça le peuple. 10 000 francs congolais. Voilà. Vous comprenez? Et mon frère, militant, base, secrétaire, na meeting, président na bino a lobby que mutu toko pona, ye wana toko zala sibana ye, base za wana, base boyaki. Deuxièmement, ba militant bazolo ba Félix ou rien. Est-ce que wana candidat? Est-ce que wana peuple beaucoup assuré? Après, comment le bon peuple congolais aboyi Martin. Ça, c'est de la maladie. Peuple congolais, ça n'a pas de IDPS. IDPS, ça n'a pas de koufa. Ça n'a pas d'intérêt IDPS. Il faut apprendre politique. IDPS ou rien. Zona ne loko. Félix ou rien. Bon, ça l'expérience. Pour comprendre la sorcellerie politique, il y a des opposants. Bon, Kamere à Longwe. Félix à Longwe. Zwa bangos kasebake kuna bapo na candidat moko mona bitumbe ko zala kuna mama na bitumba ekasi parce que babo inde ko na bango Fayulu bo zo bango bokende bo tuna bataille de pes na bataille nse bavandi wana yense entre Félix na Kamere bolingi na yense ko biso Kamere ni de pes ko biso Félix siko bato modèle wana on peut marcher avec eux maintenant Congo est comme ka ndambo bataille de pes Congo eza monene. Aucun des candidats dans ces pays. Quand on a expérience, il y a une province qui a gagné l'élection. Jamais. Les lots pour gagner des élections, il faut l'alliance. C'est pourquoi ils ont créé des regroupements politiques. Même Shadari, il y a un regroupement politique. Shadari, il n'y a rien. Bazolo Bake, Fayulu a une base. Joseph Kabila comme président Namboko, quelle base? Premier ministre Nabino Chibala, base ni Nazanango. Pour comme premier ministre. Nani Kasavubo, base ni Nazalaki Nango. Entre Kasavubo na Lumumba, qui était plus populaire.
c'était le Lumumba. Mais le Lumumba dit qu'il a eu présidence. C'est ça l'amour du pays. Vous comprenez? Qu'on gagne, qu'on comme mon congé, ça la cachoua ya Nzambe. Non, faisons un exemple. Chauffeur a eu na 207, à Tchénare. Transport passe. Bato batondi. Bazo wele la. Chauffeur a quitté nae. A quel sommet loko alia. Pourquoi mon amour va na quitter chauffeur? Jamais. Ti ba wele la wana. Donc quitte ya bokonzi. Soki Nzamba poni yote. Atoza na bato batondi okota ngote. Félix aza na bato ndenge tatani aza na bango. Mais maman. Tata na biso Etienne, azoki bokonzi yango. Jamais. C'est-à-dire que il faut Nzamba pona yo. Il faut ozala na sagesse, il faut ozala na boania. Encore un exemple. Kamere et Félix. Ba militant na yo ba gangeli yo longoli signature. Et bongo sikoyo oya ko comme président de la République. Braza soki a gangeli ka lokola mbwa. Wo, position no ezande. O kote na se ambeto. Un grand responsable. Il a acheté vidéo yemoko na téléphone. Voilà. Il faut vraiment nazo créer école ya formation pour na ba politiciens. Bazo formation spirituelle politique scientifique. Ba comme ba vrai leader. Oyo eza ba théâtre. Combien de batailles de peste bakufa? Ya yense bakufa. Kamera akufa kate, Félix akufa kate, Bango Baliaka, ba militants wana ba okufa. Et ces militants qui ne se retrouvent pas. Maintenant ça y est des personnes yo babando tambisa bango, lelo bakena na ngamo pouvoir. Est-ce que bakipa ba famille na bango? Et lelo bazoya na même loyenge. Papa, eza distraction. OK, merci vraiment na ce qui nous besoin comprendre moto abouania azo comprendre. C'est-à-dire toute la distraction. OK, si vous tolobi boy papa Charles. Mission ya basal na Nzambe. O baza tout autour ya bakonzi. Même oaza pemeni opposant, même oaza côté ya batomano. Mission na ye ezanini. L'homme de Dieu ye azalaka kutu teke na ngambo opposition to na ngambo ya majorité. L'homme de Dieu aza lokola moi, lokola papa Charles. Aza moi, aza lokola mai. Tant que régit des oiseaux tinda mai, muta majorité azui, muta ya opposition pe azui. Mai azane na couleur teke ngana keka na ndako ya. Ka injustice ya mokili koma courant koma ne na ndako ya Kabila kendakate, na ndako ya Chibala vanda, na ndako na biso courant ya kate. Wana injustice ya mokili. Moya zawana il éclaire tout le monde. C'est ça l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a une mission moko ya kobiki sabato. Christ a balobi donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, pour sauver les gens. Bakimbango boyoka bakangama banyokwama pona cause ya mboka. Musali na Nzamba yaka na mokili pona mboka. Olaninga mon frère, mutu akosa yote. Tout homme de Dieu koyoka Nzamba atindinga qui ne s'occupe pas na makambo ya mboka aza commerçant. Tout envoyé de Dieu, Martin Luther King Boyoka, a pour l'homme noir, à se retrouver, les lobes Obama, Bazupe Babokozi. Ce qui batangi ma commis, pasteur, basana ma commis, ya loi, balinga loi. Michel Pene ya roi cap. Ayepse koken de bokonzi, te po salima be obomi na bot. Ce qui bokonzi, okokouf, batangi bachena bolo. Bakonzi oyo ya biso. Baza na besoin ya éclaireur, ya ba bon guide, ya ba homme droit pene na bango. Tout autour ya ba konje, partout de gauche à droite, il y a des pasteurs. Ba benga bango to ba révérend pour ba sala ba philosophie, ba sala ba nini. Mais un homme de Dieu qui a peur ya koloba vérité devant, nazwa kaka ba konjo baza tout autour ya présidence. Ba yeb saka président nini. Ne tamboka wezali. Ba solala kana yeni. Lelo ba misusu bazoke battre campagne. Bon soki biso beto lobi bon bino lokola boponi ngambo wana biso beto battre campagne ngambo yo okoma bakoma luka biso na manduki bakoma luka biso un homme de Dieu OK battre campagne ba bazui ba ona makasi monsieur ba déclarer que ngana yebaki te na moni kombo na se retrouver l'homme de Dieu bakozwa ye na makasi te wana lokuta l'homme de Dieu bakozwa ye na makasi te politique ya Congo yebi faiblesse ya ba congolais a bloquer mbongo ba congolais bazanga mbongo. Ce qui a monika moi $1 à zui, voilà, palpitation et kangiye. Et ça j'ai un bon ezoleka de bangono bazo kenenga momoko. Mais la kokena kanga momoko botu na kape Nzambe, est-ce que Nzambe azana ngambo ango? C'est ça problème. Ce qui aza kuna bokin. Ce qui pe Nzambe mutatindi yo kende, mais ce qui Nzambe atindi yote. Donc l'homme de Dieu vient pour sauver sa nation.
L'homme de Dieu vient pour dire la vérité au roi. Mboke bonga. Mate yakala ezalaki que pasteur kokota ta politique était. Pasteur l'église est ta politique. Mais ba pasteur ba boya ki église à politique bango lelo ba ke campagne. C'est-à-dire ba opegisa ba sali mosusu ba kota politique bango butu ba zo ba enveloppe allez na 2018 ba yeko bima ba ke ko sala campagne. Yango biso toye ko lobake na église faut côté ya kimboka mboka na yo fote yango na église peuple ba yeba mboka ba yeba gouverneur ni naza ya mabe mokoni naza ya bien soda ni azabo enfin que repentance so ekangi mitema ya police ya armée makamnyonso ekoyeba na kotambola bien. Donc l'homme de Dieu a sa mission moko ya kobikisa sans crainte. Azana parti prité kenga na lingi moto a pouvoir po bazana mbongo ba sécuriser nga bo posana boyi bango po bango bazana ba soldat tété. Lui il est là pour tout le monde parce que boko nza mokili koyaka lobi ba o bazana na place ba ko kweya mosusu pe oyo monaki pamba aye kokot. L'homme de Dieu protège tout le monde de mosala biso toujours. Oui papa Charles, est-ce que formation nini o bakoki kozwa bango basala nzambe o baza tout autour ya bakonzi mboka formation ni bakozwa pour que baye bako transmettre message à bien et pas ya mokonzi. Les hommes de Dieu, un homme de Dieu aza d'abord moto ayoka kanzambe. Il y a un esprit supérieur, il y a Saint-Esprit oyo azo solo la na ye. Azana makam soki oza pe na mokonzi ezana makamoli mo santa ko yepsaka yo pona mokonzi wana oza pe citoyen na kati ya mboka wana ozomona pe eta ya mboka makambo osoleze belé bazana ba livre sacré soki oza musulman boza na Coran soki oza chrétien oza na Bible soki oza nani oza na livre sacré zo makambo eza na livre sacré comparé na comportement ya baroi ya kala otali na baroi ya lelo soki comportement ya bokonzi lelo ebalani na mokonzi moko ya kala soki côté mabe otala ba prophète ya kala basala kinini soki côté malam la pe ba prophète ya kala basala kinini mais bango musolo ekangi bango munoko bakoka ko sala ngo te parce que temps na bango esi la qui est comme temps troisième temps ya vengeance temps ya ba nouveau serviteur donc makamona biso batoko sala ngo ba papa wana bakoma ba conseiller na biso et siko to mona eloko moko be église ya lelo ya Congo ekomi ya bato. Et pourquoi bango nyonso ba mi mama na bango pe na politique la plupart ba pasteur et comme nga na sambela ke papa Charles tandis que bosani ke nga église azana ngweza ya nzambe même ye moko mosala na nzambe ke non bakoma na batu na bango batu na ngai ezani ni siko eloko na puis nini ekiko silisa likambo église soki e perdre vision soki église ekomi na suka ya mission nango pasteur akomi na suka ya mission ba travailler lisusu te pona ko sauver ba travailler pona mbongo soki temps wana esili bokoti na temps mosusu temps ya kala ba koma ko travailler pona mbongo exemple tangu Yesu aye il faut ba pharisien batika nzela na bango ya Moïse balanda Yesu baboya nzela Moïse pona mbongo soki Yesu aye abikisi moto na kati ya temple basiliki baboma Yesu parce que temps na bango esilaki soki temps spirituel politique esili même ba politicien ba travailler te po bobika. C'est pourquoi nous avons des politiciens bazo bunda pona koluka mbongo et non ko sauver mboka parce que tana bango ici là. Ce qui biso ba otozala ki que mboka zo reconnaître biso. Na bureau moko ba homme spirituel, bo yeli biso ba candidat po ba voter ba député na zotala. Oyo aze expiré ata azane ya majorité. Na kobanga te aze expiré bolongo la candidat ou aze expiré. Oyo ozane ka fanatique. Abando kumsaka chef de l'état bolongo la ye. Oyo n'opposition te, oyo aza déjà expiré. Yango moni mondele football ya mondele tambolaka na ba nouveau talent yango bazo kende liboso biso to tambola na ba ancien testament yango moye to kende liboso ezate to tambola na ba produit expiré ba instrument expiré yango moye biso to kende liboso ezate yango zo mona ke soki pasteur vision esili akabwani na nzambe église comme ka musique église comme ka wenge na ye donc il faut travailler pour na ye na bana na ye ba pasteur nyonso ba travailler na ye po ba somba lopango wana akolongola bango akolukela bango ba problème alongoli bango akosatache na bata politique ba soutenaka ye po ata alongoli okofunda wapi ba okotela ye fin de compte aocha mwana na ye nde makambo boza komona eza korenye yango ekosila ndenge nini ekosila soki tozwi bakonzi oyo bakotosa nzambe bakoyokela ba vrai prophète bakotosa constitution nde tokoyebisa bango bacha ba loi oyo ko protéger église pasteur à côté ya wapi nani biso to ko inviter que pasteur ya libanda ya côté
neta prophète moko alingai ko inviter pasteur moko azwaka banyoka azotia bato na nzoto azoniata bato amarche likolo na bango na pamelaki pasteur wana na émission ndeko ya sœur moko Tiffany je crois yebiye na pamela pasteur wana pe na yebisaki akozwa bacomplication lelo pasteur wana aza na kati ya bacomplication nyoka wana moya kota ezate. Donc il faut que nous les bons hommes de Dieu tozala toujours soudés, unis et debout. Ngana lobi ke soki tozwi bakonjo bakotosa bakoyoka ba message ya Nzambe. L'état moto akosala basale abandi ko organiser ba campagne ale toyebi ke to cibler pasteur tel exemple pasteur Walo par exemple pasteur Mokuna par exemple frère Patrice to inviter bino boye boteyi bana Nzambe ozongi makam pasteur aza na église ya ye libume ya munene wana tokoboya do ba campagne na stade de Martyrs to bengsi mboka to che thème to prophète tel mutakoteya pasteur ozu enveloppe na yo ke na fin de mois l'état azofota yo bozobe ko sala nini ekosila. Voilà. OK. Merci prophète ozo kita moi mukemke na suka mais toyebi batamoko boye onde ozalaka pembeni ya frère ya pasteur Patrice. So qu'est-ce qui a fait que non bozala liso ensemble té? OK, eza problème ya temps. Et loko nazo yebsa yo awa. Eza problème ya temps. Omoni Moïse azali na ndako ya Pharaon. Tango temps ya Nzambe betaki. Même Moïse lui-même n'avait pas compris que il faut alonga za na mission mososi ya kosala. C'est-à-dire que frère Patrice a sa mission et une vision. Et Dieu avait permis que nazala penena. Ndenge na koma pena frère Patrice, c'est Dieu qui m'avait envoyé. Un jour nako témoigner yango na epana yo. Na âge à 5 ans, il y a beaucoup d'histoires na betela ye moko. Na ke epana ye, Nzambe atindinga penena ye, j'ai fait nous avons contribué à l'élévation de l'église. Donc Dieu nous a utilisé dans l'élévation de l'église. Nous avons très bien travaillé. Alors, dans la mission Yamboka, Dieu m'a révélé, je crois dans l'an 2000. Dieu m'a révélé qu'au bout de l'Amboka dans l'an 2002. Mais n'a gardé silence. N'a servi Nzambe na yé avec humilité. Avec beaucoup de miracles. Tina 2009. 2000 à 2009. Avec obéissance ngonga ebeti ndena ye ko sala musala Nzambe to wela eloko te to kabwana pe na eloko moko te soki na lobina benga téléphone na ye okoyoka na bengi allo nazalaka des fois aussi nazote ya na tamo sus na Facebook omona tamo sus ape en ligne amoni akomeli Nzambe apambola bino. Donc nous n'avons aucun problème nazate mwana oyo olongwe pene ya obandi ko finga ye non tata oyo oleki na nzela na ye wana to bata bisala bata wenge na musique ya mokili ovandi na un grand tala na pesa un exemple frère Patrice père d'une famille azana bana wana bakobenga nga papa leki azana balekinga na leka na télévision na banda ko humilier. Ce n'est pas du respect. Permettez de konga naza na koli to koli bien hein eza na ekolo ezala na ba classe ezala na famille toi na discipline oyo te na mona ki peut-être na bana ya papa mukuna mutalonga bando finga papa mukuna papa mukolo boy OK finga ye non nga na okokango te quel que soit il y a des problèmes na okokango te oto mona bato politique ozali na parti moko olongwe bando finga non wana indiscipline biso to tambola kana kotosa hiérarchie soki atana za wana zana bato ba tombola ba komisanga. So na moni frère Patrice na okita na papa boni. Quel que soit succès na okita papa boni. Na sepela ina comportement ya Bill Clinton. Amoni ke na koli na maboko wa wera. Nini angwe tinda kingana manke. Aluka occasion wera paza na mwa ba parti na ye, oluko mona ye osalope mwa baje. Aluka kana matanga ya papa leki ya ba wera son. Biso wana ayeka kakiti boyanga sikoi. Voilà la vie, l'amour que nous devons mener. Il ne faut jamais. Et si on ngana lobaka muto contribuer na vie na yo. Ata na maya komela. Kozong c'est la yema bete. Parce que aza canal. Ezate ke Nzamba benga biso pene ya batu éternellement. Il a une vision, j'ai une vision. Mais comme aza mokolo abimi avanga Nzamba lekisi otala, o mona. Place rere ezali yo bongisa. Vous comprenez? Tala na web c'est le mongo. Frère Patrice, c'est celui qui a chanté Banzembo parmi Bayembi, Banzembo et Bando Ningisamboka. Lokola tribunal. Hein? Tribunal ya Nzambe kozala. Si qu'on a collé na maboko wa moto wana, lelo na obunde la mboka na dimension élevée, loko mweza ya nani. Ya yete, na beti Nzembo lumbe. Ya beta tribunal. Pour kanga fin, Zaire kweya,
pona nini afidèle akota siko ngawa na kwe ici bato nyonso pour que nouveau temps ekota lokumu ya nani lokumu ya bango siko toko bunda toko swana po to welela nini donc pas Charles pardon obeti mwelo moi bien est-ce que bato bako yoka susu mwelo ko na lumbe ana tamwa mokolo ezali ekozala na Kinshasa lumbe mokolo ezali ekozala na politique lumbe mokolo ezali ekozala na FCC lumbe yo lumbe mama mwete yoka place moto loba pona nini oyoka kate totuna na biso ata opposant po actualité mikolo eza bango yo pona nini oyoka kate réponse lumbe mama et na yepse loko moko na micro ya ndeko Flavien avant ba pona candidat commun ndeko Flavien atuni ngai nani akobima parmi ba candidat commun na yepse Martin Fayulu azana chance ya kobima et tango akobima IDPS akosala désordre Félix akosala désordre et tombé juste bon yebisa ngai est-ce que biso tozala ikuna est-ce que nazana ba numéro ya ba Fayulu na ba Jean-Pierre po ba benga nga ba yebsanga une semaine avant Nicolas azana ko lexango na télévision c'est l'homme de Dieu tozana temps ya nzambe temps ya vérité nzambe na otonda nzambe po mauvais comportement nyonso ba politicien bimi na mpoise po ba congolais ba yeba qui est sorcier dans la politique congolaise ba bando akizeka moko ndoki Joseph Kabila ndoki lelo nzoka bazalaki ebele babimi na mpoisa pour que toyeba tokotambola na nani voilà oyo nakoloba. Ok, merci na bana nzambe nyonso bazolanda biso puis internaute nyonso oyo balandaka biso partout dans le monde à travers site oyo tozali siko puis oyo bozotala na minute oyo prophète tokomi na suka na ete message nini oyo oki kopesa na ba politicien parce que mikolo koyande toluka to solola surtout sangisa lisusu ba politicien na ba serviteur de Dieu mais na minute oyo base eza politique message nini koza la clé oyo bakoyo ko pe basale na koyebisa ba politicien ya pouvoir dimanche nyonso bazalaka na église bazwa lisusu bible batanga ngo bien bazonga plus na loi ya Moïse batanga histoire ya Pharaon batanga histoire ya ba Goliath batanga histoire ya ba Hérode bazalaki bakonzi ba gouverneur batambwisa pe mabele ya mokili mais na suka ekomaki ndenge nini soki balongwe kuna bazwa pe exemple ya ba grand oyo nyonso bazalaki bakonzi na Afrique mondele arula bango esuka ndenge nini ko s'accrocher na pouvoir eloko te eza mabete mais ko bongisa eleki parce que lobby eza na makambo ezoya eza na ba surprise mokili eza ya nzambe manduki esovaka te mbongo esovaka te soki mbongo esovaka Kadhafi alinga la sauver soki manduki esovaka bagobo alinga la sauver bakanga frein ba réfléchir na koyebisa ba opposant avant bango il y a des opposants basali ba théâtre awa balanda te même chemin ya opposant o babando sala ba théâtre na tongo non na pokwa oui na tongo non esukeli bango ndenge nini dénominateur comme mboka na nzambe tolinga mboka na nzambe totambola ensemble nzambe apesa mboka oyo ekoma république pona ba congolais nyonso kolia yango ekoma ya yo moko lobi biloko ane okangama yo na kingo tango okangama no ya kingo okoma na besoin ya bat nyonso omoni patron azotambola na motoka soki otelmise patron zwanga mbule zo ya koboya mais soki motoka na ye ekufi akobengo po botindika attention na yebisi ba politicien basala keba mokili eza ya nzambe ba surprise ya nzambe bayebi yango te nkolo abetaka nazoyebisa yo tokomi na temps ya vengeance nzambe abetaka mon frère nzambe po abeta bangaka moto te bokomona bato mosusu wakangami ka akwei oh cortège bando tambola accident ekei oh esali boy basala attention deuxièmement na kosenga ba protéger bien ba candidat na bango côté à pouvoir ba battre la Shadari bien côté à opposition ba battre la Martin bien parce que il y a un esprit de mort ezo luka bango Martin asala keba na une grande corruption ezo bongama ba présenter corruption pour ACD attention tozana tamoko très compliqué oyo akosala erreur nkola ko betaye eloko na koyebisa bango pour na peuple congolais batika tribalisme batika fanatisme ezana bato bazalaki sima ya ba leader olanda ye po aza moto mboka na yo ekolo na yo makomi ministre asova yote asunga pe yote me boze ekolo moko
fanatisme ba fanatique aveugle batika yango mboka eza ya biso atoza ya bandundu eke mutu akatanga zana vision ya bien landa ye oza ya kasai mutu bandundu azana vision kangama na ye landa ye poto longa photo za la soudé wakoloba ke nazokene nga moko akolonga te to pesa suspension na ba leader nyons o bazo sakana na biso nzambe a pambola yo ona koloba pona ba politicien yango. Ok, merci tozaki bongo na papa Charles tobetaki masolo ya politique et puis ya basal na nzambe en tout cas papa merci na ndenge oyambi biso na préféré lisusu na zong c'est la papa maloba soki quelque bato o bazaki ko pesa mbote na niveau libanda parce que émission o eza international na ko banda nanu ko pesa bango numéro ya téléphone 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. Problème nyonso zanango spirituel politique scientifique benga to koyeba na kopesa yo solution. Oui, deuxièmement, papa Charles a créé orphelinat. So lingyo sunga bana na biso ba congolais ba souffrir okobenga na numéro wana. Ozana problème nzambe ya papa Charles a visité yo a pesa yo solution na ba problème yo zanango. Mbote na pesa kana ba congolais nyons na ba africain nyons pe na bana na nzambe nyons. Nde bazwa mbote po baza ebele braza baza wana liti nazo sala pona braza pona Angola pona Afrique na biso et se retrouver mokili mobimba bato sa biso. Mon frère na pesi mbote na pesi pe mon frère na caméra mbote pe bandeko nyonso balandaka site oyo vraiment nzambe a pambola bango ezala mbala liboso te naza pre ya koyamba bino pe mokolo mosusu. Voilà. Merci naza seke bozalaki ebele partout dans le monde pona kolanda yoki toro beravi Chimata Ngoya